Personnalité. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. Pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yalopango, en tout cas cette fois-ci, Nakata carrière. Tozawana, Tozobeta, Nabino Masolo, Nakata carrière, vraiment n'a pas sa main. Précisément, Nakata carrière, en tout cas, Bomoni et Siko Nazali, Ezana Maya Forage, Ezali Pembe, Ninangai, pour nous koebi Sabino, Kempasa, Nyonso, Ezali, tout est possible. Yom Tolingi, Osala, Yayope Forage, en tout cas, tout possible tozawana tozola kisabino ba terrain onga terrain nanga la la forage tozoze la bino onga terrain nanga rotonga ndako en tout cas tozoze la bino en tout cas bambote ya trona ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sudia Givua mama Bokobank na kati ya London City Arlette Matoko Liswa Nzambe mama Doris Lem en tout cas bambote ya ebele na ba membre nyonso bazo soutenir la personnalité TV et kende toujours liboso elongo na Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, tozawana, tozose la bino, toujours mosala kakandenge bolingaka. Esika sak obozomo na ana bazobenda bilili ezali esika lopango na biso ebandeli esuki juste na clôture wana oyo bozomo na mopandi wana et puis ekeiti na ndako oyo bozomo na wana ezali inachevé ti côté ya ba brique wana ezali esika na suka penza ya nasima ya ba brique wana donc esika lopango na biso esuki tobeta siko masolo prix ya lopango oyo eza ndenge nini bandeko na biso baza na mboka na mboka bapaya tozobenga bino boya kotonga nde na mboka na bino eza kaka fin ya koleka na mboka bapaya esiko a tozolakisa bino eza 10 mètres sur 19 batia yango 15 000 au débattre eza na ndako ya 2 chambres salon bozomona na kati tozosepela vraiment boya na mboka na bino boya kwenza kotonga pe boya kofanda pa tozala na bino elongo. Maman bati yango combien bazosuka nango? Bon bati 15 000 au débattre biloko ba 15 000 au débattre tozosuka ka ba 13 000 bazimbongo toza ce qui ozoka pe déjà mingongo mituka ndenge ezolekana tozaka ka 0 mètre na boulevard. En tout cas, mbokelengi na kati la personnalité TV kande ne bisara bino biska nyonso oyo femme noire femme africaine astia kama kolona ezaraba place au batu déjà bazali na pene ezali na église néo apostolique na sur bozo kamwa ba tonalité moi ba son wana en tout cas eza église donc ezali lopango mo peza bien ba voisin pe bazali penza karande bozo mona moi basinga courant ezali en tout cas ezapé na clôture na yango déjà donc yo kolukara moyen au fongola porte na yo basinga courant na sir yango na bozomona pour ne pas demander encore est-ce que courant ezali est-ce que ma ezali donc courant ezali maipé ezali toza toujours ba place na bino bolingaka wana toza na carrière. Obeta lisolo na etali ba mètres ils ont mesuré combien de mètres sur combien? Bon tozan na 10 mètres sur 19. 10 mètres sur 19 maman mikanda ezali OK te lopango eza ya problème te po ezaki lopango wa mobimba nyonso to kati ndambo to tekeli bandeko ya église ya Néo apostolique ndambo etikali nde yango pe bazokata nde bazoteka mpanzo bango moko pe baza sur place bandeko bateka baza sur place ya sur terrain esika lopango ezali. Soki mutu aye alobi ton mosusu nazali na 12 000 masole obeta. Bon 12 000 eza ebele hein. Eza mkiete 12 000 eza ebele tokosepela kaka bakuta na mosombi na moteki nde tokoyeba ndenge ni ya kokabola bango pa bayeba ndeni bakoki kozwa 12 000 eza ebele akoki koboya pe mbongo te. Wana na borne obozomona wana
ezali nsima ya ndako nsima esika mpe mesure na biso esuki na sur bomoni borne yango wana borne wana ekei ti na suki esika bomonaki sak wana todepozaki ezali esika mesure ya lopango na biso esuki en tout cas eza place moko ya malamu eza place moko ya bien bavoisin bazali na sur nayebisaka bino awa baninga bazotonga na sur bomoni mpe bavoisin bazali ndako monene ezotongama mpa bavoisin donc na bakwe nyonso bavoisin vraiment bazali tozobenga bino boya koinvestir na kati ya mboka na bino Kinshasa Congo Kinshasa en tout cas boya ebele toza vraiment na bosenga na bino po totonga Kinshasa ensemble na bino car ndenge toyebisaka bino na masolo lopango en tout cas tinati tozokoba toujours kolakisa bino balopango car ndenge nayebisaka na bino penza en tout cas na la personnalité bazala jamais desi baabonné na biso lopango toza déjà na kati tomoni ndenge ezaleli ndenge bazozwa biso baimage betasiko masolo eza ndenge nini batie combien ezomesure combien de mètres et puis basuka na bon bandeko na biso baza libanda ya mboka tozobetela minoka masolo toujours ya terre jaune mpasa 1 toujours na minute tozaka na kati ya lopango toza na 10 mètres sur 20 na ndako ya 2 chambres salon tobandi yango 18 000 au débattre tozobengisa bino bandeko baza libanda ya mboka boya toujours boya kotonganela mabele ya mboka na bino mboka neza mboka bapaya bati yango combien et puis bosuka nango combien betano masolo ya mbongo bati yango combien bon masolo ya mbongo batie 18 000 au débattre mais suka na bango bazosuka na 16 000 to 15 500 bazwi mbongo. Est-ce que mikanda nango ezali prêt ba document nyonso eza prêt te ba document nango eza OK po eza parcelle munene bazokata kaka 10 mètres sur 20 kota ndako partie pe ya munene bazotikala nango. Maman lopango tomoni courant mai ezali toza na courant toza na mai toza na courant ABC DG koti pe ezopela toujours na bandako tolito yebeske lopango eza ba problème te poto to bangara makambu taka biso na la personne te biso ba commissionnaire pe to bangara makambu mbongo tolia keza mukimi bakolo mapa ondia to bazoka bambongo tokoki kokotisa kilia na biso te nesika ya rankini lopango esiko ezeze esika ya rankini te esika moya ya kimia tomoni ndako eza na sima bazoteka na ndako eza na sima bon bazoteka na ndako eza 2 chambres salon na kati na cuisine bazoteka na ndako nyonso balandi bomoni déjà esika borne wana ezali yango esika lopango na biso ebandi ndako bomoni wana ezali ndako ya 2 chambres salon en tout cas tozobenga na bino ndeko balandi en tout cas boya ebele boya kozwa bino nanu bozwi esika te en tout cas tozobenga bino tozobenga toyebi ke ba commentaire na bino yango ezosala ke mosala ekoba toujours parce que bozoyebisa biso to continue mpasa tozo continuer toza toujours na kati ya mpasa mpona kolakisa bino Dans sur esiko bozomona oyo ezape moko ya ba place na kata carrière bazoteka na mpasama précisément na carrière bazoteka bazokata ba terrain ya kitoko penza ndenge ka bozomona terrain o mobimba ezali eza vraiment déjà peu na ndako ezali inachevé na sur bozomona déjà na bilili terrain na biso ndenge bozomona ebandi esika mur wana ezali clôture ya ba voisin eyeti na suka ya mur oyo etali ngai na mopandi esika bomonaki na telemaki forage ezali et puis et continue ti na kati ya ndako oyo bomoni wana ezali inachevé ndako bomoni eza ba chambre te ba kati pete so ndeni balinga basalela ma eza kaka ndako moko eza inachevé eza pe ndako moko ya munene vraiment ça dépend ndenge yo okolingela ko kata so pe ko tient so kini en tout cas ezo dépendre kaka na yo moko sikoyo to beta masolo
ya mosolo parce que biso to betara toujours lisolo mosolo poto ebisa na bino ndenge nini ezokendela ndenge nini ezosuka awa batie combien. Sava ndeko na ngai tozobengisaka bandeko boza libanda mboka mboka na bino moko ezelengi makasi bino mo bozomona wana kuna eza mboka bapaya moya kotia mpenza ka eza te tozobengisa bino toujours boya kaka na mboka na bino boya kotonga toza na carrière mpasa interjaune ba offre nyonso tozolakisa bino eza ba offre moko ya kitoko mpe elengi toza na 10 mètres sur 21 batie lopangu $15 000 au débattre. Batie 15 000 à débattre nanda ko ya inachevé je pense. Nanda ko nyonso tu kande tozomona tinde tozobaluka tina sima nango nyonso tu au 15 000 au débattre. Wana na sira bozomona tozotambola vraiment na sima ya ndako pona kolakisa na bino mama batie 15 000 à discuter bazosuka nango combien betano mwa masolo bazata na mwa likanisi na lingaka babone na biso vraiment la personnalité TV baza na mwa likanisi ate mokie esika o bango balingi baniata makolo wana na sur bozomona kati déjà. Bon, kobanga no priti babandi 15 000 au débattre mais ceux qui muta bouger ça na 13 000 ako bouger ne kaka kozwa mbongo. Le pango ngo ezamba problème te. Te eza na problème moko te o eza na kati le pango oyo. Ezaki le pango mobimba ti kuna kote batongi etage nde omoni bakati kaka ndam de le pango asuki etikali nde oyo. Wani eza sima le pango na sur bomoni sima le pango na biso. En tout cas, courant ezali, ba voisin bazali, wana ezesika oyoyo et bandi esika lopango na biso e bandel na sima et suki petit na mirwana oyo et séparé biso na ba voisin na sur bomoni wana ezali sima ya lopango na biso. Ezo mesurer combien de mètres sur combien? Bon, tozo mesurer ça 10 mètres sur 20. 10 mètres sur 20. Maman, est-ce que le pango est un problème? Té, est un problème moko te na kati le pango oyo. Na sur moko mona lokwa neti na ozongela problème te maman na sur bis na biso déjà biso to lingara le pango est un problème ata mon côté na kati la personnalité TV en tout cas tozo benga bino bandeko bozali banda bomoni le pango bomoni ndako ya monene eza inachevé tozo benga bino penza boyebele na liboso wana bomoni que voisin azotonga pe déjà azotonga penza ya yenda ku penza ya likolo en tout cas tozo benga bino boye convertir na kati ya Congo Kinshasa mboka elengi en tout cas awa to boya AVC koseka na koseka toza na kanda na sur esika o bozomona wana mirwana nyonso yango eza ebandeli ya lopango eketi na ndako wana ya studio obomoni eza inachevé eza lopango monene oyo bazoteka déjà eza lopango monene en tout cas na sur place o ebangisa bino te parce que ezalaki mur mais euti kokue ya vi mokolo nango atikango tango molai penza tango molai yango esali que partie oyo ekweya. En tout cas, toza toujours na kati ya carrière. Nde tozo bisabino mboka elengi toza na kati ya carrière vraiment pour nous relaxer bino toujours biloko kitoko po toza na besoin na bino boya kotongela biso Congo na ndenge oyo bino bozolingela sans plus tarder to beta directement masolo mama a mbongo lopango batie combien ezo mesurer combien de mètres? Merci ndeko na ngai bandeko na biso baza na mboka libanda tozaka toujours na bino kaka na mabele ya carrière passa 1 nesiko awa nde bozomona boye eza 40 mètres sur 20 batia yango 10 000 au débattre. Bati 10 000 à discuter eza lopango ya libulu te érosion te bakote érosion te eza côté ko bukana te eza sika mo ya bien penze eza sika mo ka kitoko apaka ka mir ndenge koya ki pona sabotage atiki ngonga molaya ya katie mais askoye côté les mande atia on a marché ate kango kaka pa moya zonga lisubo eza te baye koto nde monya zo te kango. En tout cas maman lopango oyo eza un problème
ke eza na problème moko te po lopangu oyo ezalaki mobimba ti kote bozomona ndeko atongi wana biso tozali bavaze na ye na ngambo esika tozalaki ateki lopangu ne ndambu ye moko nde atikala na parti oyo ndo omoni atiango na marché ndenge azoteka. En tout cas, bandeko balandi à la personnalité TV mboka ezokoba elengi na kati ya carrière wana na sur bomoni pe paysage ya kitoko poko to ba bisinga na tuni banda kuna mona misusu misika mwa ba matiti mais ba bisinga ezakinde libulu ya carrière sika banda ki koteka ba mabele donc ngona ba pesa ngo vraiment carrière en tout cas ebangisa binote eza place moko ya malamu vraiment eza place moko ya kitoko en tout cas paysage eza kitoko wana bomona libanda ya lopango ba voisin pe bazali ba voisin misusu bazotonga bazosomba bazotonga misusu pe bazana ba construction na bango kara nanu ya kalama tozobenga bino penza boya ko bongisela biso Kinshasa na ba norme na bino na lolenge na bino oyo lingi en tout cas ba poto ezali mwinde ezopela la courant ezali vraiment 5 sur 5 et surtout au etali mai en tout cas nyonso eza malamu na kati ya carrière. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission au Bolingara Trop, la personnalité TV et longo na votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce et contre pièce. Tozala kiwana na kata carrière non sira, boza vraiment yako sepela, boza yako sepela parce que tolaki sibino carrière ndenge ezali batteron ya bien eza na kata carrière. En tout cas ba merci à trop na ba abonné sur la personnalité TV ba oyo baza ko s'abonner le plus en plus bazotala et puis vraiment ba merci à trop na balandi sur la personnalité TV et puis ba membre nyonso ya soutien Arlette Matokoli Swanzambe ambisi bazabakane mo général John Kimbambu ba diva wa Soudiagi voix mama Boko Bank na kata London City ba merci à trop na bino nyonso obozo soutenir la personnalité TV pour na mosala kitoko na tikara ndenge nebisara na bino sans oublier ba merci pe à trop na mama Doris le mafumu na gaz moi c'est motema malamu bongo pona nini te ba merci ya ebele na ingénieur Metinti mawazaka toujours na sima caméra kozula bino babilili ya mapangu ya kitoko bandeko na biso obozali bande ya mboka en tout cas tozokoba toujours ko benga bino boye investir na kati ya mboka na biso Congo kandenge na bisara bino mboka elengi en tout cas muto tonga Congo ezayo mtoza libanda toza vraiment na bosenga na bino en tout cas nga na bino tokoko bakomona na tina na ba mission oyo ezali koya.